Bah bonjour. Mambote na balandinyo soit tu veux ou tu veux pas de la star congolaise autrement dit Maman Lopango na Canada. Appellation bien contrôlée. Bato bazana bezo ba yeba. Mwana na biso. Neve na biso. Cousin na biso. Ba vérité tout. Yana maboko nanga. Ume ba vérité bino bo luka wana mama tindaki mwana kende ko somba biloko njoka nde bayoka ki na mama bomi mwana na ye Neli asali boye Neli akotaki Neli azaki na barando tala vérité nyonso eza na maboko nanga. Neli c'est ma cousine. Nabi bo partager lenge loko yo nabaki no sala émission te no sala live te mais ce ko bino bo pousser nga na sala live. Bata Canada balobi Neli kutu bazaka bande côté na lobi vérité tout ya mwana wana eza na maboko nanga. Omoni video ezo tambola nga mutu na partager ki video wana ngai ani makwakala ngai bo partager lenga video bo zana zo eloko moko po ememanga mwa likolo trop. Omoni mutu a partager ke loko wana video wana bomona na salle na morgue soki na nino Neli azoloba wana ezanga mutu na partager ki yango parce que j'étais la toute première personne. Moi na kufi lundi na ba 20h soki 19h mais Neli a bengi nga na ba mardi soki na ba tongo article ki ko partager video wana te. Et puis c'est pas parce que Neli azaki na ba rando to ba nini ote moi na kota ki déjà na ba nini moko te boyoka vérité na mamonoko na ngai. Non, bah bien. Non, bah qui nous ça dans l'émission, nous ça live, ni na TikTok, ni na YouTube. Non, ça, ni tina meka kokota, mais nazo kokate. Vérité, boyoka, ah, wow. Tout ça, c'est qu'on a girlfriend. Girlfriend, c'est-à-dire quoi? Bah, tout ba anglophone, bah, oye, beloko, ni nazo loba. Bah, biloko, bino, bozo, zoala, nga na tindela ki mutu, moko, boye, ya biso, ya media, pe loko, langa. Na sala qui est confiance, on a kotanga, kombote. Neli peut-être à Solakana Binoti. C'est ma cousine. Cousine ezate ki omo na tata mwasi mama le ki tata kulutu te. Ngande mutu na zwa ki video wana ngai ani makwakala. Ngande mutu na tia yango na media. Na tindeli mutu wana wabi tala di kamezabi. Na leki emission kute pa ya ndeko na ngai ya mobali. Ngai nde mutu na salaki yango. Ngai. Parce que je sais de quoi je suis en train de parler. Si vous avez la bino nini ndege FBI ba entouré ndako Neli banda lundi passé lelo une semaine et demie une semaine soki 3 jours moi na biso azana kati ya morgue Marc André Mulongo ana kati ya morgue no yebisa bino tata mwana na nani mama ya mwana na nani mama kulutu to mama leki nani nana posa ba partage bomoni video anezo leka muta partage ngweza ngai. Parce que Neli a joué qui a atteint linga. So qui tozaki kaki camarade kaka na Neli. So tozaki kaki connaissance kaka na Neli. Neli a tiki batu tout. Les États-Unis kuna ba combien? Combien de personnes bazan aux États-Unis? Combien de personnes? Oh bazan aux États-Unis oh Neli a solakana bango. Oh pe ba yebi Neli. Oh pe ba solakana Neli ba liaka na Neli. Combien de personnes? Yaya, Lizu Tchakou. Soso ko sekate. Mukolo ko zoyo ko yeba te. Bo partage lenge loko. Lui Tchakou. Soso ko sekate di bata ko sekate. Mais mukolo ko yela yo. O yeba te. Neli azaki na mwana moko. Jouana na osala émission bo balanga ke na langwe. Na lango ka sa kutu bino ndebo yaki ko tikela nga ba Jack Daniel. Bo ko tikela nga ba vin. Bo ko tikela nga lo toko. Soki pe whisky a modèle nini bo ba ke azana kwiti. Nga na lalite pendant depuis 2 heures du matin. Nazonga musala musu 14 et 15 heures. Na koti na mbetu na nga na laliti 17h, 18h, 19h, 20h, 21h. Na bosa ni kutu kosukwa. Na uti kosukwa na ba 1h du matin na zongi na mbetu. Na mwe batu na teki ka photo ya mwana na biso. Na mwe batu babando bazo finga ngai. Bo partage lenga po batu video eza signalé. Parce que na dina la kisabino. FBI na ba imbwa. Omoni ba mbwa na minene wana. Siko nga na ba video yango tout.
na maboko na nga. Na ba video na tout na maboko na nga. Soki Nelly azaki ndeko na nga te. Soki ezaki réellement ezaki kaka ki connaissance auto salaka na poto. Et bela bato Nelly sa américaine. Et bela bato Nelly yebani na bango na kati Amérique du Nord. Na kati États-Unis, na New York, na Boston. Bon Nelly atindeli bango te atindeli ka ngai. Ba video bozo mona nga mutu na partager yango. Ndeko na nga ya mobali na boy kotanga kombo po na sina komeli azolingo tanga te. C'est comme si amoni ma obanga po ayebi ngaza kana nga matata. Boke no ko s'abonner na Makwax TV, Makwax News TV. Bo mona ngai. Boke ne ko s'abonner na Makwax News TV na YouTube parce que ceux qui a na TikTok et l'équité kuna ne na rozala. Yaya, Lizu Soso, Chaku ko sekate kukuru. Ko sekate parce que un jour pe ko yela yo. Ba video wana ngai mutu na tindela ki mutu. Me nga moko pona sa video na lakisa tiboy. Ba biloko wana tu wana video li boso na kati ya morgue len Nelly azoloba ezanga. Ngande mutu Nelly atindela ki na bona 18 video. Oshko ba tindeli nga FBI. Bisika ba imbwa mutu ba eko detecter mwana oya bomi mwana na biso. Tala, s'il vous plaît. Non pas que nous sommes l'émission ti moi na biso ko kundama. Mais on dirait bon pousser ngana loba mabe kaka. On dirait bon pousser ngaka na loba ka mabe. Na sa ka émission na finga kaka. On dirait bon pousser ngaka kaka franchement bon pousser ngai. N'habitez ba Congolais bolingaka ni to komi combien 70 personnes na ok na musa so bote ba like te na kati non mona ba partage 1 2 3 4 partage so bo partager te na kati parce que nga mutu na memi di kamba na media lui chako so ko sekate mukole zoyo oyeba te Nelly azaki kana mwana ana moko kaka eti kimbukusu soki kimbukusu na moni osali émission osali live makambo lobi fallait normalement oye pananga parce que nga mutu na tiaki eloko yango oui boza na souci parce que biso ba Congolais mageto swanaka na biso mais un moko tozana na moi mutema moko ya compassion boy mutu a partager vidéo wana ezangai mutu a partager vidéo wana ezangai mutu a partager vidéo ya mwana ya Nelly na États-Unis ezangai ba vidéo nozo mwana ezoleka wana na kati ya morgue oyo Nelly azoloba abi Mark qu'est-ce qui s'est passé Mark batielinga ba garde à fou Mark ezaki nini that's my son soki my nani ezaki ngai ezalaki ngai bozela